bamo oyo elobamaka mingi ich will nicht elakisi nalingi te nayebi ke prochainement tokozala pe na tableau ya moyindo pour que tokoma bomona ndenge bakomelaka yango na interprétation na lingala. Mo mosusu geschäft elingi koloba na lingala magasin. Donc kokozala magasin ya biloko ya kolia, kokozala magasin ya basapatu to bilamba, donc geschäft. Tokotala mo mosusu lokola Fernseher elakisi télévision na lingala. Tokotala mo mosusu lokola Fernbedienung na lingala elakisi télécommande ya télévision, ya radio, bien ce qui y a nini. Tokotala mo mosusu lokola Schlafzimmer elakisi chambre ya ba parents, chambre, voilà. Kinderzimmer elakisi chambre ya mwana, voilà. Tokotala mo mosusu lokola kida, mo lokola kida na allemand totala ngo siko na lingala elakisi bobongo. Na bandi bokoseka ndenge ngapela seki. Voilà quoi. Nde tolinga kitoka bola lelo, moi quelques mots comme ça toko continuer ko yekolaka ndambu po tozozwa tokabolaka yango pe na lingala po tozala na compréhension malamu ya bobongo. Oh Belzi, écoute H3 Bongoro, la divinité.